site nabino. Si tu nous as rabisu news, tu bon site nabino, bino botikala, ils ont évolué bien. Oui, normalement, si tu es en ango, ils allaient évolution n'a habité, mais si tu es en ango, na sala soupunate, banda na utiki, na lungwe na sala soupunate, donc ils ont bali bosso na sala bon pe na émission, qui na sala lungwa tinga mutoko tinga lungwa te bino bolongwa na tikala. Na tikala na bunda na RD Congo info bino boyebi. Moko na kome bala bacho bala mambo kuta bala eza ngoma bala kutu te ba pesa sonde ni non mutu ngana zo bala na relation na na cité non ngazo obi ki banda to banda on na lo bona kumbanza papi gagne banda to banda na rdcongoinfo.com ensemble ndio tozaki ensemble ti lelo nga tika kuliata obi ki mikolo ba kumose na ba Facebook ya mabe ba Facebook moko eko bana kombo na nga ba tie ba profil na nga po ba fingaka ba olukaka so Daniel Bimana nani patron wazara nani ba ke patron o bo olukanga na gérer Facebook c'est pas la première fois ce n'est pas la première fois ils ont malibo sauté na mandaki na bibomba msusu boye na lekisi na tiki bolongwaki parce que même bolongwa de la nation to sola na boye lo nezanga nga pena lo mais boza bobu nana vient na ngande tozara jamais na kosa makambwana na kosa la te ou réfléchir et puis mais na période on a payé tozaki bien te na site tozaki bien te tozaki bien te même na pichunde bosa ya kana tozaki bien te koma kikeo wa lobi bo donc mutu abando créer les biso biloko na pichu on comprendre mutu ka bando créer les biso wa lobi bo te ya kuma mbolo ba mutu o alingana ne ba respecter te mutu alingana ba respecter te mais yo so respecter pour nani mon peuple périt faute de connaissances mais yo okomela pema Salut et bienvenue sur cleboa.com, votre site d'information. Merci encore pour votre fidélité dans l'émission Nabino Tolobe la vie. Donc, nous sommes toujours Ngana Salaka Mwanangaba. Nazamonangaba, Tanozobana Mwanangaba, Nazomona Luc Makanaki de l'Autriche, Nazomona Vienanga Faustin Bolaboué. Là, je salue déjà, je dis un grand merci na yo de la nation l'homme invisible, immonable, intouchable. Merci encore na Matika Songo, Freddy Akimbe, Belda Benteke, Kiriangandu, Herman Emporio, Julius Mbula et Pichu Mangaya. On est allé équipe, une grande équipe, il y a Cleboa. Là, tout ça l'émission entre familles. Les lots vraiment na kanda mingi mais na ko manifester ngote pour na musala oyo quoi. Musala oyo et je sens mambebele na vie et je sens mambebele na vie musala oyo na ko tika ngote parce que ya musala moko donc na kabona kutu na batu mususu na sala ba choix moko boye o batinda nga pona ngamba musalo alors nazui bénéfice nazui na bénéfice bon bénéfice na ezande na kuta na mobile nanga mais bénéfice na kata musalo na société na zaki nazui te na zaka toujours blessé alors le lot vraiment na kuta na papi gain tout solo na makambango na pese la makambo o na zanango mais na longa no kanda na za blessé mais na longa la kanda wana na so na bandeko yo o pe na blessé ki bango na zaki na site wana na site wana balimbisanga vraiment dans l'obénon na kata émission balimbisanga mais nana pasi na motema parce que mutu mususu o pese confiance mutu mususu ozala na mais a préférer batu mususu ke yo mais ngana zo ba décision moko vi makambu nanga ya couple pona musalo papi ge na yebi azoya adi londola yebi apeti sanga kutu alors ya mawa mingi to beta kati na papi ge bolanda na émission merci mais yo okomela pema okutana ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Dani Bokombe Tsunami kombango ndaso bengo fosi c'est pena Dani Bokombe Tsunami hein je
Ezali Teddy Mola quoi ça sert, Benj Ntsumbu, HD, mingi balobi papi les cartes illimité formule Souka. Dani Bokombe, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va Papi Gen, ça va. Kovanda boy susu esali ondenge nde to vandi susu pour to vanda boy. Esali ondenge. To vanda boy, c'est non bien ben yo yebi ki to solana biso donc t'empêche pas même si bolongwa c'est riwana avanga mais to bande ko sola toujours hein. Donc kovanda boy to so vanda et ça là toujours plaisir quoi. Dani boni santé, voyage parce que voyager trop, boni libota, boni ba business, ba makambo nyos ezokende. Libota eza bien, bana baza bien, patron pe azali bien, na pese ba bisous et belé, azani très bien. Côté business makambo et belé nazo sala en ce moment, naza mingi concentré na ONG où il y a des cas innovatiques où toza au sala en partenariat na Danika Songo en États-Unis donc des cas innovatiques donc au sala makambo des cas innovatiques qui eza ONG on a aussi kin na uti kosala ba action kopesa badon tokineti matadi topesi badon et tosala ngo pe na bossa na donc na équipe na kin pe na ONG na ya biso ya des cas innovatiques to travailler na Christine Zora Chaka Congo tozana Freddy Mangwaou et Navi de loin et Antonio pe azali journaliste. Et puis, à peine à Poto, tozana Mia, tozana oncle Claude Lifessé, et tozalina Ilunga Mona Bouté, où il y a soutenir biso kana ba conseil ndenge zalaraka parce que il faut tozara besoin ya ba mikolo ba sala pe métier au liboso na biso ba pesa biso ba conseil donc voilà. But ONG ngozani. ONG na biso ezali pour nous aider ONG pour nous aider ba maman baba na baza ko souffrir ba mona pasi to kindemi na hôpital neti dernièrement na l'école na hôpital ya mama yemo kotala un musicien ça fait 3 ans à un hôpital pour na $3,000 alors akanga man hôpital musicien na nyo musicien ya ba musicien mo ya kana bo sinju kombo na ya ba papa kala wana vraiment alors, on a Zokinde, cette fois-ci, on a Zokinde dans 2 semaines. Zokinde, à l'hôpital quand même, pour notre $3,000 qu'on vend à 3 ans. Et on a même artiste, basé, musicien, artiste, n'a biso, pendant l'habité, so, bazaraka, balingaka, et qui mouta koufa, pour pas payer ça bon. Pour le peut-être soit koufi, bah, contribuer. Mais, un moutaza maladie, a souffrir pendant 3 ans pour notre $3,000. Attaque tout moutumora, qu'on paye ça. Mais, bah, ça, là, on a biso, on a biso, il y a des cas innovatifs qui zawana, pour na ko aider batu ko aider bana o baza orphelinat ko soutenir bango ba musu na ba classe batang raté il faut to ko tso bango ba classe donc makambo na nyuso voilà donc je crois bozo sala musala ya moi ebele bata bo faut tsa vraiment beaucoup so ki masola bo vraiment so ozala moi quelque chose lokola yo Claude Vekiala lokola yo Zozo Nanita mo masolo ba tsa mbongo yango yo boni patron za bien, patron za très. Zalaka patron. Oh, aza te pour na azaka au vivre. Ndeka to vivre ndi patron peut vivre. Im to ça qui na zala même en ONG on a son patron te mon boulot. Ah oui, mon boulot. Hein, patron te soutenir, patron te sali makambo na tout. Donc na sponsor na ngai o simba makam na Claude Lifessé ndenge yimto simba makam mususu et tout et puis na remercier souviens na ngai o apesa nga pe idée wana o apesa ngai pe idée moko boya be mission moko to koma kana émission de tout ça là no expliquer bino vient na Rami Amisi o soutenir nga vraiment ba bia 200% quoi Rami Amisi donc atie maboko albidani kende liboso. Voilà. Jusque là Dani Tobeti masolo oyo concerné penza et concerné yo mais est-ce que tout solo pe makambo concerné yo kaka na ndenge ya musana biso yo bolimbisi musalo za musalo yo linga ngo mingi musala na yo ezo kiendela ni est-ce que zaka no musala oyo parce que moi silence est belé na musala oyo est-ce que zo sala kaka to eza ndenge ni. Bien sûr, dans ce sala kaka, dans ce sala dernièrement, dans qui tout ça là, même action tout ça, bah au film. On dans ça na émission, na salle émission bah Christine Zora, on a battu ba musicien na kin, na salle émission, mais pour le moment, on a changé un peu dans le bail qui dans le belango, on a lingi
pas tout le temps ça ba émission moko boye kaka ba musicien po ba nous so abengi musicien asali na musicien so abengi ba comédien asali ba comédien ngana na changer un peu stratégie dans ça un peu autrement ndi na ba ki vina nga miss ya fungola nga miss ya bidani faut commencer ba reportage au vandi pino keti na mbanda ka place et ko lo ponga na munga la ba ebi na za mongo okina mboka na yo na mbanda ko sali reportage makamde ezotambola makamde ezali est-ce que ba nini ezala kaka boy donc na komi na vision de loin quoi yango wana eza nango silence te naza toujours mais na komi na ba projet mususu en fait. OK, tozo continuer sur malem boni site na bino site tozaka biso news to boni site na bino bino botikala eza ko évoluer bien. Oui, normalement, si tu es zanango, ezali évolution na habité, mais si tu es zanango, na sala sukunate, banda na utiki na lungwe na sala sukunate. Donc ils ont ba liboso na sala lobon pe na émission qui na sala sukunate na rdcongoinfo.fr na lungwe na komi na ba vision na ngande na lobby na sala site na na sa makam na mususu. Olongwe yo penza Dani le longwe site wana RD Congo Info. Ozol bonga pona toluka to créer base to olongwe kuna. Papi gen bat ba okamwa mingi bino bolongwa ki lobama ki pe quand même mais ngana yebi ki lelo bato baza choqué même a dit londolé un soleil ni bato belé ba pasteur terminator ba chatumba ba memba odombo yo longwe ba comprendre to longwe pourquoi nde to zalaki ndengo yebi ngana na zaki na RD Congo na so na longwe c'est que yana likamo ya passer longo linga quoi né na yana likamo pinda ki na moni ki non mutaza mutu quoi yango na moni ki na longwe nanga na sa makambo nanga bato pe babaki baba o soutenir nga bazali mobali na ngai pe azali habité to kende boso parce que na lingela kio na métier wana na moni la ka ero sa l'émission là okotika musana otenga na soutenir yo tina suka to kende tina suka yango na longo Dani nana tindi olongwa e pa vie na yo mutatinde nga longwa tenga mutako tinda nga longwa te bino bolongwa nga na tika na tika na bunda na RD Congo Info bino boyebi moko na komema bala bacho bala mambo futa bala eza ngo mamba bala kutu te ba pesa sondeni non mutu ngana zo bala na relation nga na site non nga so obi ki banda to banda ona na lo bona kumbanza papi gen banda to banda na rdcongoinfo.com ensemble ndio tozaki ensemble ti lelo nga tika kuliata 1 euro ya site Dani osalaka ba publicité osalaka to monaka komo go bakena ona no liata ene wasi mbongo oye kotaka na si non na tikala ko lia yango te kenda wapi na ebité na matériel na kipango pété banda to créer ka rdcongoinfo.com si ndenge lelo na longwe na tika ko lia mbongo te na kipango te nga sa musana nga emsusu na zo invité mona emso a foutu yo bi musala on déjà invité mususu yo muto kozwa emsuku to sali dépense il faut même mon restaurant pour ça l'émission ba nini tout ça les dépenses non na lia te pe na réclamera te eza pe pona ngote mais so nga na lia mbongo eza pona ba relation na ngamo personnel oya kini eza te par rapport ya RD Congo Info.fr non pas du tout eza ba relation na ngamo na créer ne bat nanga to sola emso na ki vient nanga na nyo abi nanga bon yara na moi 10 000 na hôtel na foot l'hôtel pendant 2 mois o nini ça ba relation nanga ils ont RD Congo nanga banda to banda na ba kombanza na liate donc c'est que vient en d'autre rien na liate nde na biso ki na liate na za wana te pona ko koluka soki na polémique na sa mambebele po yo polémique to sola po yo yebi papi gen to zarana yo yebi masolo nde ezali to yebi ngamba kala donga na za pe mutu na lobana nga mingi so na po hamba calme na do bon pe na cadre calme mais so pe na ina loba pe na loba o comprendre so ngali na loba te non na loba mambebele belé te parce que mobali na pekisenga abi chéri loba o ezali l'essentiel o longwe ce qui est vrai émission de Bosona Sala na préféré ndeto soleil non poto benga no ndeni musala nga habité papi gen na za sukunate oza kunate tout ça l'émission na ko boyate tout ça l'émission oza journaliste tout ça l'émission tanda na benga no ça l'émission mutu nyonso na za ba to bele pe ba benga nga no ça na bango émission voilà Dani to keno malema lembisiko to temporiser moi muke yo za mutu oyo lelo yo soki bamona Dani bamona mamo référence ya mutu moko boye
taba mona ce que tu peux bien ba tuna oh mais obi patron pe kisi oloba mais quand même pona mbongo te mais sikoyo pona nini kasi olongo pona mbongo te mais pona nini parce que au moins na vie hein okoza même na camarade ou mobali na yo soza mobali no il faut quelque soit le sali kama be faut côté là yo ata libanda libanda olo a côté lo lobi mais na kata ndako ba usala mabe yo pour finir moi sur na poignée ata na côté lo il fallait pas ça bon mais au mona mutu na yo mutu bozana na ye ozana ye mutu mo asali mabe o expliquer yesu quoi préféré mutuana que yo ozaki na bien mais ça fait mal en tout cas au vent de réfléchir au bien maintenant monde on est bon et puis c'est pas la première fois ce n'est pas la première fois ils ont malibosoté na bandaki na bibomba msusu boye na lekisi na tiki bolongwaki parce que même bolongwa de la nation to sola na boye lo ni ezanga ngape na long hein mais boza bobi nana vient na ngande to zara jamais na ko sa makambwana na ko sala te ou réfléchir et puis mais na période on a ngape to zaki bien te na site to zaki bien te hein to zaki bien te même na pichunde bosa ya kana yo to zaki bien te koma kike o alobi bo donc mutu abando créer les biso biloko na pichu o comprendre mutu ka bando créer les biso o alobi bo dala ko le bate te ya kuma mbolo bate na za ku wana te ngana ye puna makam nanga mais diviser pour mieux régner ce qui ne mutu asali net po poto loba po eza musana biso po ce qui ne mutu ameki ka ke na gauche ngape na ke wana ebeba o comprendre mais na ye na longue na za droit na contraté tout ça qui biso nyoso site wana a dit à longwa ki mutakanga ka diazate bino bolongwe et pesa ki makam parce que bozwa ki site bozu kombo après si ko ngana tikali na ko longo na sa droit longa na moniki confiance ça te na moniki lo moye marché te et muta blessé nga je peux pas continuer comme ça et puis nga mobile na nga bito kendi boso na sa makam mususu vient na ami amisi apesi nga ba idée apesi asombi ba biloko na sa makam musu nga évoluer quand même Dani tant que tu longwaki bon comprendre que tu sola na Daniel biso to le bela vite solaka tant que tu longwaki n'est-ce pas yo pour pesa biso faute obi papi gen ba de la nation ba mati bo sali mabe bo sali parce que lelo yo la lo pesa faute non au monde makambo est différent tu vois bino bolongwaki mais quelque part possible sur moi raison nandengo comprendre makambo nga même nga mati nga kinda kinto zana mati to to kinda te ba photo na Facebook to zana mati to solo na mati nga na to solo laka problème ezawana ba pe ngai na mati bando expliquer nga makambo avant longwa makambo bando longwa bando yuko na tenda fiona ba émission ya musu ba privilégié bando expliquer nga problème ezaki wana bino bolongwa ki ezate ke bozaki obligé faut botika non parce que même yo mogen nous ayaki wana bando yebisanga ke olongwa et oui c'est ngolonga mais to eba kite ke bo sala kuana c'est ça le problème oyo sali blenda mama na wa ile blenda mama na ku ngana kina ngana kombote ngana kina kombote na bi mais Dani au monde to sola bien au monde clé boa ezaki RD Congo info est-ce que ba yeba ke to tika na bambonga caisse balaksa mbonga caisse te ouais mbonga caisse RD Congo info banda na kota na mona mbongo te na lia mbongo te nzamba oyo kanga po eza internet bato ba mona na lia ta 1 euro ya RD Congo te voilà siko biso donc to kenda so bato ba yeba te précision za nini moni RD Congo info yango te mte koma klebo RD Congo info yango koma rdcongoinfo.fr parce que totika na domaine na makambutu alors lelo gloire à Dieu Dani avec région nous sommes Dani mingi bakalene sale c'est lave en famille ce comme dit kambango boko ko bonkisa te o meki simbete te na bongisi na rapete po naza blessé 2 fois naza nga poso po bongisa te wana vie nanga otika côté famille to tika vie grand frère na kufa kinga na kei ba famille ba ebani tina kine tout otika makamba vie wana za pire vie nanga to côté musala libende pour côté musala nga ngi na tesa na chance nanga quoi nata sa chance na ngai na ponga so na sele mission itala mangango itala magana obanga na mutu te oyo do bananga non ebi ke lo na sala na bato na travailler na bango na ebi ke na okimusika
Donc, au moins, tu peux préparer coup, non? Parce que ce préparer pas na batuna. Non, na préparer quitter, gain, nga kekin, so botali, ben mission na 2 ou 3 et les cas qui na rdcongoinfo.com. Et les cas qui après, ben mission, moussou ya na moni ba maka moko boye, ben mission moussou na ebisi gradi na kisha na big bloqué. Ko tchango sou te vo me ko tchango na YouTube, hein. Et les gars, on a YouTube, batala, on a bon bien na Facebook, mais pour tchango sous ces missions na ngati. Nga kenda ki na sombi ba Julien na kin pona banana nga na pesi banana ba biloko na kabeli bango et tout ezaki te kina kenda pona longwa po ena kende to bando bengana eza peut-être obi muntu musu na vie il faut ponga nzara pe chaud yo yebi na nga pe na nzara chaud na nzara mwa malamu meso na moneti mutu mwa nga tenga madona ko ma pe chaud amakasi mutu musu akaza emso lobi mutu likambo pa lobi ka lobi bongo oyeba te ke mutu ngo asa blessé. Asa blessé ce qu'on a niveau ndenge bozaki na mutu deuxième fois na aussi la deuxième fois likamwani yake on néglige mutu bozaki na ye au préféré mutu mususu. Donc voilà quoi, donc c'est ça nga sa ibe monsieur les cas mais ben monsieur na mususu neti ne musiko e bando le kana pa ba adi londole batu balo bateke za zuwa ke dani achepe acheli boss na ezua zuwa ni pour Longwe par rapport à Daniel Longwe donc ils a zouaté par zouani non on a hôtel zouani ngala Longwe na zouani ngana hôtel ils a makambo zouani ngala Longwe ils a zouaté zoua par rapport déjà à quoi il y a ye ou bien il y a nani ou bien nani non ils a zouaté il y a za batuna à côté ici ba na ba jeune on a ba ye bazo sa musana ba on ba continuer ba sa musana ba on bien ba continuer ngana ina sa le lo na ngamoko na moni na sala eloko na nga moko naza na confiance o naza na mutu te to sa na eloko mopo après blessé nga sa ngelo mobo non nga na osala makambo na ndenge na Dani Bokombe tuna molinga kombo na mingi voilà nena tuna mutu na mobo est-ce que zoyeba que ezape na batu o tamsusu yo blessa bango quelque part na site o yo zalaki est-ce que zoyeba que na batu musu tamsusu blessa bango yebi na sito nazalaki bato balongwa neti non biso no to sola biso to na prompt na bitam su bato batalaka yo bato misusu et tout na kolinga na peso passage moko tam susu o blessa pe bato misusu sans le savoir na kolinga olobeloko moko parce que bato tam susu bato na ba yina yo tam susu par rapport ya compagnon bande ko sala na sens wana siko no lingo bisa bato wana eloko moko avant na tunu question. Ah d'accord, ben bateau na blessa bango po bato musu pe ba ozana raison ba lobananga ba ndai pe ko lobananga donc même bato musu na boko tanga kombo donc so na blessa ki bino par rapport au dégâts na lobi na compagnie na bando sala donc je m'excuse. Donc ngai na zananga mo malamu na so na bien na sabe misu na bien na muta polémique te na éviter ba polémique mais na ngande ba tout mo na te problème na ngai ngwana so tout molinga wana yinti c'est ça le problème en tout cas bolimbisanga bandeko balinganga na balinganga te ba opia balinganga ba mona ki na blessa ki bango ba excusenga na ça le loko na moko na kindi liboso na bato équipe na biso to travailler voilà on va ni bena boy pas téléphone sonné vient na bengio allô petit nga neni na pesi vient nga dakem ngadi na pesi mbote bele vient nga vient dakem ba mbote bele vient nga voilà on va ni bena boy ba vient na bengo na téléphone allô Dani ezande nini petit nga yaka ma solo yata msusu to vanda to bongisa bani nini il y a pas de problème mais on a biso que côté on a ya famille to bongisa pour na famille te pour na musala na musala na zonga te na musala na zonga te so mam la vie ko so elo mo esami une fois deux fois o continuer ka non na musala na zonga souté na zonga te po so eza ngo bongo karake vumi na vana ndako quoi vumi na vana ndako bien na osaba émission bato bakoma osaba émission ba ba Facebook etala mais na sina yeba nanga nana bezo ba fulanga te donc so na otambola bato ba reconnaître nga na yeba nanga naza entouré na bato ba soutenir nga makasi on comprend grâce à Zagina Congo Mikili alongwa ki ayepa na biso yebi bato musupi balinga kiti makoti et puis era kota ki ona na stratégie na yeba ki olongwa asa le logo na ye alongwa na ye basola bien basola na grâce bien longwe na ndenga normal et puis voilà ça le logo na ye pour grâce pe aza soutenir aza quelque part na bato na ye o balinga ki aza la ye moko asa le logo na ye yo za sur le lopenda ke non ndenge yo zo lo bolongwe wana yo za sur que vienne wa solution isusu ndenge mo yebe mais ngai eza ya mamba nzambe nga sonde nzambe abina ngai nda olobisanga te na olela
voilà pena na yo ka passe na mobile na nga so le modèle na bon de le chéri donc mais so ya le be le bisaninga te le bisinga petenga pe na fa na nga ah oui le bisinga te na fa na nga tranquille si tout ça là au boulet déjà comme pour l'année na boulet non comme dans ça ba hésitation ba kombe belé tout à l'heure dans un rendez-vous na moto c'est la souci to kutana nae nde vraiment nde to yeba kombo nini mais ça kombo mo ba kier pesa na kati parce que eza site moko eza mingi to sala to cha ba bilo na biso ba action no sala ya ba ONG nanga na Dani Kasongo et puis makamba reportage nde to mando ça to changer un peu ça même pas comme tout le monde to changer un peu et puis pourquoi pas la politique documentaire voilà documentaire tout là que ça année au likambuza ki boy to kota na source to kota na su ba na biso ba ebité ba mona ka Kongo ngo ka boy bandoki Kongo eza boy ni to là que ça ba on peut ba place to uta ba msusu na année bonde eza ki donc voilà quoi donc on changer un peu voilà na pesimbote vite fait pas ya maître Jacques on voit là les gentils maltais mingi douve moweni ba collection mingi encore maître lourd JP mbo moi les lourds na kata Luanda yepsano de nation lo mazolanda yo de nation linga weto yepsano mo lo mazolanda de nation linga to benga bisa benga na benga na conseiller yebo oneza yimutu amutaza ine exprimer kana yepsano mo lo on a passé de la nation mbote na lilobani no yebise yefo yebisa liloba ponga na loba na lilobani na pesi mbote na pesi matika songo na pesi bat musu na yebito basa pa bino bat no so pichu mangaya ne ba mususu wano tanya bien tanya pichu mangaya bien on a pesi mbote ba bien nga zanga na problème na batute batunde baluka nga ba problème nga zanga mona nzambe puis na bosa ne ba no kotuna kata makambo na bosa na nga na loba obi mari misambo akufa nako ete ya batu no biso soko lala ko lamukeza bitite ete ya batu moi so na sala bercy na kine tonda batu na ndemo bandimaka te que un jour soit akufi za bongo ya kester za bongo te ya papa tabule za bongo te mari misambo lali akufi na retraite na kibonzambe mais il faut te ya batu musu to za bien na mokilisi muninga zu sepela muninga za bien no za bien kanda ya nini likamuninga bona ba problème en tout cas année o ngandi na za no aider bana ba orphelin no yede ba mama ba vieillard baza bani no kende ko tikita ba bilo ba lo bananga ntamba pambola yo mama ntamba pambola bana ba okanga na nzoto ntamba na lingi na problème te na motema malamu na bo problème na batu o nyoso yebi ki na sala mabe alimbisanga ngai peso bosanga mabe donc ya bongo nga limbisi na bino donc bo limbisanga nga lingi na donc en tout cas nzamba fungwe nga ba porte ma musu na kana kite eye na boy na porte na ngeza fermé pour na ba haine na ba problème na batu na lingi te na lingi vraiment na ki liboso nde na o ki liboso na continuer vie na tranquille na bona ba problème na batu pesa ba chroniqueur ba journaliste ba animateur ça dit pesa ba to média news tout conseil au bazolanda biso et donc mon na pesa conseil vraiment au eza ya makati mingi vraiment biso toza na nebti yo za na kati te na yebisa ki il fallait ko to quantité et comme mi baleza léopard ya Marc Tabuna o biso to koti za dynamique presse plus toza ba di londolé toza popol président na biso popol mukelenge toza Laura tendance Flore Emenea toza batube Alisala Adoyure mais na yebite pourquoi yo kota ete na kota il faut kota on eza bien et puis non pesa pe bana biso ba jeune ba banda baza non pressé te au mona ba pe ko respecter bato mingi bana ba fi musu ba okota na rythme ya grâce o comprendre ba ka grâce na sala ba solo na ba on pe ba ozara neti grâce so ba imbaza bon il faut batika nzoto mutu ya na ilo na ya na ne papi gen yo za yo mutu musu so ko kana yo te conseil na opesa kaka baleki na biso boko tasika boki malembe bo respecter nde bayaya biso to respecta ba vie na biso rufu mbutanganga ngai na respectera adi londole parce que mta kotsanga na métier o aza neve na nga na mama leki na musala na côté famille respect za na musala na respecta to respecta nga na respect makasi pona popol mukelenge c'est ruana to otala popol to zobanga
ba ilunga mona butu tozara na parce que yeso na salika émission benganga non Dani koto lobi mabe il fallait faire ceci bona boye pe loba ina na moni pour ça papier a loba ina er au salaire émission il faut toujours aux en a papier ko ça émission neti ba mater teneti ba il faut zara toujours na papier moko talaka oko bosana nini tout ça to lingana totika ba haine tokutana ka to sa neti ba association ba sele pour économie balé batu musu ba ke place mususu batu mususu obiso toza na kana biso na ba lora tendance toza place musu tolingana totika pourquoi moninga na yo bosa ni métier mo papier gain il faut aller kan internet afinga ezarate tozo mona o afingi nani mais pourquoi bozo il faut batala ote salama musala na o na ndenge no koteli po bato musuba ko kopta ba on ba désordre la la muki bwe pa nga pe fona za la émission na ko maneti nanyo okumo sa concurrence na muta bandali boso na ezarate ancienneté na musale contrat papi gain et contrat même na misala ba minde to sala ka muto asali 15 ans ou muto asali ce qui inane baza pareil te ba futa ba ndenge morote musala pe expérience musala egoza ndenge mote balek na biso ba okota na rythme mo boneti to leka ba yaya to la kisa bango baza boye to finga nani poto za boye eza bien te mbangu pe donc eza mabe bolanda grâce te bosa makam na bino na ndenge na bino mutu to bota ma jour morote mutu za na étoile na inde baboto lai ngana musali na umeli melelo nzamba pambolinga na kumo samba banga mususu oyo ke ya bien ba porte comme fungwama eza pas si na souffrir pendant comme na niveau na komi na souffrir mingi na osenga nzambe merci yango na to lingana c'est pas la peine au seul émission au checker moningo lobi au fingi ça sert à rien ou là la mukinga obi ke mikolo ba ko mose na ba Facebook mabe ba Facebook mo ko bana kombo na nga ba tie ba profil na nga po ba finga ka ba oluka ka so Daniel Bimana nani patron razara nani ba ke patron o bo oluka ngam na gera Facebook na gera tout do ato bo luki bo so nanga eza bien te pona ni ki motema mabembo c'est pas gentil hein voilà Dani. Tout comme nous souka na profité na vendre son batonga parce que y a un micro hein y a un micro na vendre ici roi de Gaulle Mopondo hein au ya Belinda Bahati en Allemagne na vendre ici encore Pichu Monja Riki Lisola Bariki hein JB Bamenga mingi zozo nanita mo Teddy Mola à quoi ça sert tout comme nous souka ngana otikela Dani Bokombe micro aloba abwaka pe bato yaye alingi ko bwaka merci. OK, merci beaucoup Papi Gain vraiment ngana zolo baraka na ebi ki bato mingi ba Dani ba musu baza déçu déjà bato belé ba loba nanga ki baza trop déçu pourquoi longwe wana pire vie na yoni eza mamba musa na longwe libela te wana utika la vie nanga na ina sale lo nanga na ina évoluer neti bato nyoso basalaka na sa makambo nanga musu parce que naza vraiment blessé donc na pesi bande ko nyoso mbote balandanga vient na mi Miss vraiment merci na tout quoi merci na pesi Danika Songo bambo tebele na kati États-Unis na pesi Pichen Tata Bianga na États-Unis na pesi bambote na pesi ya Uli Moucheni Koda Mboka vraiment bambote belé Laurent Tendance Teddy Mola, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Bambote vraiment est belé a dit l'ondolé les célèbres journalistes et beaux comédiens na Bossanioté. Na pesi ba maman na biso pour na sali association mo awa gen na Bossanio ko ebisao les mamas le maman de bon cœur donc toza ba Dodi Chama toza ba Élysée toza na Mandi Mandombo la femme en espèce donc toza ba te belé alors na pesi bango nyoso vraiment ba mbote na kati elle puissance la patronne babi moi ce qui toko web na kati Belgique vraiment ba gros bisous à toi parce que ils ont soutenir nga pena sito na zai ko sala vraiment na pesi Claude Lifessé vraiment ba merci na ba conseil quoi na ndenge o koti pe na kati ba masolo ya deka innovatique oyo tozo sala bientôt si tu n'aimes pas si bon on a Dani Bokombe na bat musuba au travailler na biso et longo ensemble merci beaucoup. Voilà donc Boki tu ambaki Dani Bokombe Tsunami Florette Loa je crois au Sepeli Loa wa Florette au Sepeli petit nanga Gisèle les Soki na London Kano Kaka je crois au Sepeli koyoka ndeko na yo Dani Bokombe Tsunami Tati Lukusa au Sepeli mingi Florette Loa je crois déjà que toi no Sepeli alors bolingo ezala je crois
boki message à Dani on a comprendre makambo longa ko tuna yoki ngote et là na yoki ya mingi ya lobi eza bolingo entre nous to lingana. À quoi ça sert te di mo la to fingana ka fingana ka fingana. À quoi ça sert te di mo la to yina na ka yina na ka yina na ka. À quoi ça sert te di mo la to ça na be mission mo ya go checker baninga, c'est pas la peine. Bolingo ezala soki mutu mo aza derrière yo le bana on faire qui est derrière toi. Mutu mo aza derrière yo azo tinda ona mabe yebisa non pardon. Tika biso yo za bané asika to luka ba innovation. Donc restez branchés sur clubowa.com. Dani azamwana ndaku, je crois ndito vana Dani bo eza palais. Donc azamwana ndaku, azamwana palais, to za famille, to bomana te na unité nde tokolonga. Nde na obi to tikala kaka wana to zala o eza Clubowa. Hein? O eza Clubowa. Mais yo okomela pema. Merci.